Bon, 18 ans, voilà mère suprême, abi 18 ans. Azan a 18 ans, oya souka, son a bosanité, ce qui m'a montré moi m'bal na ko bosan mais azan ba misatu. Maman la biso, ba bi penza azan muto za mutalo yenge makasi. Ba to vanda kana ye ba yebi. Ba be za mutalo yenge, hein? Biso tout lingara lo yenge, mais lo yenge maman la biso bijou. Ba to comprendre kate o bazala kana ye kuna mboka na bango na Lyon. Ce que ça kisi, ce que ya pese lengi to yebite. So comme na problème mutu to yebite bandeko. Azape muta sonaka parce que même na audio na zanango na moi ka ofinga même Koffi Olomide na yebite so kazaka danser zikala na Lyon so kazaka danser zikala na yebite so kazaka danser zikala mais na ba dire na ye aza trop ba redi amisi na ba live na sar na Facebook aza trop ba redi amisi ba komba Koffi Olomide Koffi alalanga te bona boye une pona kota ki batinenga ba liena yi Koffi alalanga te bona boye aza trop moi kota millier moi kota ba musicien ba kota ba lo yengi ka ndenge zalaka mais epinda vina epinda mingi te mais nde ba bisinga ba mutalo yenge mais akinda pe Congo akinda soti na ba Benin soki bamboka ka ya ba Afrique kuna soki ko simba ba kisi so pe ka kotali sa chance so ka ko kanga kaka mibali na ngana bino to yebite mais ba mama la biso za mama o alingaka bana na ye makasi ba ni misato alinga bango makasi moko bazo comprendre te ndenge likambo e salami parce que moi non bala kufa ki lobby ba débrancher qui est lobby jeune garçon a Koffi comme nena ni Enzo c'est ça Enzo bata TikTok connaît Enzo si je me trompe pas comme Enzo tu connais Enzo moi non Koffi moi connais Enzo. Voilà, mère suprême, voilà. Comme on est Enzo ou à Koffi, voilà. Maman la biso babi alinga penda ba ni mingi. Alinga ba na mingi mais avant da ye moko na mobilité azna mobilité. Moi na liboso azna papa na ye. D'accord? Moi na ye o ami balé Enzo atoko kufa ye pas na papa na ye. Il paraît que papa na ye azaka na poto mais ba refula ye azonga Kinshasa. Azapeka bato ba système bato ba biloko ba zolo ka ndenge zalaka. Voilà, ba refula papa ya mwana wa Koffi bazongi sa ye Kinshasa. Moi ne oa suka si tu na bossa parce que bien na boutnou ba fatigue ou baza papa moko na Enzo topete mais bandeko baza aba mata ba expliquer bien biso très bien. Et loko leka ki nakatanda kwana na yonanga toza kité. Voilà, muta ko une explication bien bato na nakatanda mais vu comportement ya maman na biso bazo juger ou asimbi kisi ou asimba kisi mutu na ye beba to yebiti. Moi na liboso pe ya mwasi papa na ye na fio bijou basi bakabwana et pas comme la vie na ye mais papa wana zaka awa na poto papa ya mwana liboso zaka awa na poto mais bakabwana bibiche papa Enzo azonga Kinshasa ba rifula ye. Voilà bandeko na bana na misato wana mibale o liboso te Enzo na oya suka ba plasaka bango na ba assistance sociale ba raison penza ba pesa kinga ya ngoti mso osike biso na kata live ba pesa ba anemi bali mwana ye oya suka ti siko na minti oya za toujours na boko ya social mwana ya mibale Enzo oya Koffi âge poussani na peut-être soki bon pour ça 18 ans soki 19 18 ans ba plasaka mais azonga na ndako ya bibiche akoma ndako moko na bibiche na mama na ye bakoma ovanda ndako moko. Voilà. Bonsoir maman Micheline, bonsoir mamie. Bakoma ndako moko bakoma ndako moko po babi mwana kufa ki lobby au courant semaine ou avant-hier na yebite bayaki na kata ndako discussion les gars na kata ndako parce que na yebite et là on est pinda précisément au ba weli pour pousser maman na biso mwana ya mbanda te mwana te o mwana mobali na ye ya bokola kate mwana o te mwana ya leki na ye te o mwana ya camarade na ye te mwana pe ya voisin na ye te mais ti sikoyo bataillon na famille bazo comprendre te eloko ni leki na kati ya motu ya bijou
Même na kata Lyon aza moto yo a créé ba polémique trop, veut dire ko finga aza moto so fungoli live na Facebook na ye ko finga, veut dire a finga bato ata plus de 20 personnes à Lyon. Aza penda mal aimé vis-à-vis à comportement na ye ya ko finga ka baninga na kati ya Lyon, a finga ka baninga pas possible. On est le côté ngana le kiyo bombo lianga neti mutu za ko beba so côté na Facebook na ye neti mutu za ko bouger, neti mutu za ko sauter en fait. Bombo lianga bombo bomanga bona boy ngana le kelamba ngana kibo to monyo wanti mutu mo ti physique za ko sauter neti mutu za ko beba mama ba misatu ya mo si kitoko pe. Moi si bien so à la type un bon make-up ba che fossile ya ba noko apoto ba wole lai pa okende ba ozoaye a ko ta ko boya te parce que ça moi si kitoko bien matama pinda misuni pinda matama ma ele pinda rondelle pinda aza bien bassin pe vanda mukanda pe aza nango pe mais neti mutu ya moi ba poto oyo ba to so mo na ngo to matina très muta a tout tu asengo parler te ya lekana. Atos na kata fete okiko suba na toilette mutu so atuta kio par erreur asengo pardon te ya likana bato na poto awe mituna bango se beba mdlas la ka akufa bakunda ye na ba poto oyo bato be na poto mituna bango za sumala muti ezaka te o ba kakage a poto te ba miso ko ma trop ba bisimba simba na bango mo ba pora vie apprécier ba miso miso famille to yebite miso mobali to ba mbanda to ba kapto yebite ba to mina poto wa vie elikitema comme le kebelo maka mutaiti betaka na kishasa to ba ke mutaliboma po avani na saba nzete avani na fulu avani na poto blembe pasuka mais a na poto mutaliboma okoyeba te mutu ataki prison azna likolo ba tsoki bracelet okoyeba te to sangana ka place moko na ba train na ba métro et toma ko sangana na bango yonga to tambola na batongo zo mokile musala makamuna yo na bana yo ya miboma makila nzambe batu musuba kufa mokila lelo lewo za kinango ya yete mutu musuba za nimi na esprit moko za démoniaque et que mimi yo boki bokufi ensemble neti bijou oyo neti ndiranso bijou on tala moi sotara bon exemple na kanga ekuto misu na fungoli misu tala neti bijou oyo bomo neti bijou oyo so neti bijou neti mutune kakaka mutoka bijou oyo abomi mbanda teke azwa ke mobali te mwana na ye moko muchopo na ye moko makila na ye moko. Vous comprenez? Mwana ye moko propre muchopo na ye o te mwana mama na ngate muchopo na ye makila ya munoko na ye. Vous comprenez ba mama bandeko na ndako na ya vanda ki na kata ndako na mwana ya mwasi parce que bi mwana mwasi na minute oyo o ali boso ya mwasi na minute oyo azina garde à vue na minute oyo do so na bino azina garde à vue bazaki na mwana liboso ya mwasi na ye moko bijou na mwana ye ya o atu kufa biso atu kufa enzo baki bango to misatu na kata ndako to aka hiver ese bandi ba fenêtre okangama porte salle ndako za ko kangama kandeze laka et loko leka ki na kata ndako na précisément le bosso a expliqué biso parce que ba kangi na garde à vue ba voisin ou ezaki ba cri ou ko ganga ba voisin na biso ben so linga ba dérangement te ata na so la boto RC pusani sina matisi mungongo nanga omaka mbila sauter na asoni so pe voisin za malamu amati ayoko beta porte voisine bana balali kitia mwa mungongo na ana poto za kabongo trop de civilisation na poto siko baona ata ndako bayoka makelele soki ya kotindika ye soki ya kobunda ye so pe ya ndenge nini toyebi te parce que mwana 18 ans ça dépend ya taille aza nango ou aza mbinga ou aza mwa muke ou aza un peu lancé forme toyebi te ba voisin de ba benga kimbila mbila ye na kata ndako mama na biso bijou sans kobanga sans somo sans crainte ngalinga français te na mela moyi waka mungonge keja Seigneur bat ba luka bana bato za hôpital eroyo asali 3 jours 2 jours akopusa mwana te bato musuba kati pota césarienne mama kufa tiki mwana bato musuba tuna mama
ba sauver moi na to ba sauver yo mabité bo sauver moi na ngana kufa papa décide habiter moi na kende moi si na nga opesa nga bana bato mususu ero banda mataki kuna kota rifla bana mata ba misu batika mbetu bana na mabele pona luka bana na ebite to sala ngo ndenge nini mama na motema kibo mama atakande leki ba ozaka animé l'esprit moko je ne sais pas en fait pour na ebite Congolais na muto abanga na makila Congolais na muto agrimace ndeto lobaka Congolais ko bunda na ye mais ko bomba muto eza nature ba Congolais ti mais na kilelo o Congolais Emily pour nous sala nga boye ko Emily Makiadi pour nous sala nga boye Songo tobo Cecilia. Voilà. Batwa luka bana na mai na miso. Miso apeseka mwana moko. Pozo a deuxième mwana etumba. Ba miso apeseka tu mwana zina problème. Mwana zina problème handicap mais azo boaka mwana tazo chérir mwana wana. A pese amour, a pese affection. Au moins que maman oyo alingi moi no a condition to azanango mais il y a des gens lelo ba comme si bana biloko pamba il y a des gens lelo azo sacrifier moi na kisi kapo mbongo il y a lelo ba maman lelo ba papa lelo mukila lelo ba comme si moi na ka papier ka torchon là te moi na za venir à lobby et ba expliquer nga lobby na téléphone na chou na ki ma colonne bukaninga tia bandeko eloko baswana ki eloko bawela na kata ndako wana toyebite il faut ka bato Lyon basola na mwana na ya mwasi wana po pesa biso na eloko nelekaki ba voisin babengi mbila ye mbila matia kote na ndako bakuti déjà ke bijou obozomona na miniature wana atombola mbeli bandeko nanga na loboko te na mutu te na libumu te na mupende te mwana na ya mobali ya 18 ans azumbeli na motema je vous dis que na motema o achango plusieurs couteaux wa koti saka bimisaki akoti sa bimisi te directement azumbeli tubu na ebite soka kanga kimisui ce pas là qui ben moi nene longier na ki ma tsenga malili tia dito to lembi na lemba ki njoto nanga lobi na lembi njoto bazu mwana ba pomper obika soki baka bonge komi on pomper soka ye fo mbila ya mbala moko na poto même ana poto même accident muta kufite au mona ke soki pomper ye fo mbila ya pompe ayaki baosa mwana mbeli na motema mbila pa ye akangi bijou bozomona wana na photo bazuna mwana mwasi wana o aliboso bango tu baki wapi bamemi bango bazu mwana mobali na komba Enzo baki na hôpital bachaki soki na o bachaka soki na tanda soka kobika ba koma na mwana hôpital baba pinda ki baza penza sûreté mais mundila pesa mutu toujours chance. Il y a une semaine, il y a un mois, il y a 3 jours, ça dépend de l'état où nous avons on va memeli bango na hôpital. Bachaki mwana na mais espoir za ki penza mingite. Du coup, ba débrancher qui est lobby ou soit mwana kufa ki lobby. Garçon wana Enzo akufa ki lobby nana bomi mama na yemoko papa na ye wapi na Kishasa famille pe o famille mama leki mama kulutu o penza proche penza ya bijou basina bango wana pototi. Bonsoir Sophia Aisha baza a na pototi la plupart bango to basina Kishasa non ça n'inga demande aïe aïe. Voilà. Maman Nicole Malonga, d'accord, non, Mathieu. Voilà. Mon akufaki bango lobby. Oyo pe ya nani oyo akufaki, onde ba benga ki oya mwasi ndi a obengi mwasi soki a confirmer soki ndeko na ite na précision surtout penza te parce que ba pasaki nga pe mutu penza proche ya bijou mais azaki lobby inconsciable.
Non, bah, allô, 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 allô. Azo croit même pas qu'au loba. Azo croit même pas qu'au solo là. Veut dire, nanga moto babit langa histoire nga mo akida. Net makuluma lili ko. Le moment ti, je sais que, no moment ti, no imagine ti mo nanga zakina tanda ko na sko a vivre événement wana. Makoloto lembinga, makoloto bukaninga. Mais à quoi t'as expliqué ngati? Nabi allô, allô, le bâtiment mouké ya loba inconsolable. Na ba moko bijou a finga a sabola a sukola na kata lion inconsolable côté la jeune garçon il y a 18 ans oh dans quelques jours azolonga na yo ke na vie na ye na moi studio na ye na moi coin na ye bandeko oboketa libanda tina 18 ans atelinga tinga tina balabala o kata vie ya mwana ka bosoki le bola soki na vie to yebite bana ka misato o nzamba pesi mama na biso bijou. Parce que mutaboka bijou, azoka camarade na yo, mutaboka bijou, on a na foi pitié ta maman na ye. Parce que imaginez-vous que emso ke na ba vacances mo na Dubaï na ba Chine ba Congo, o pesa emso ba na yo ya miketo ya mikolo ke bijou simlanga mwana ngaye et c'est simbilanga mwana ngaye ekingande simbilanga mwana ngaye kino no vide fina na Turquie na zoya sko mettez-vous na sko neti bloka boye ti mwana neti 3 jours kuna neti mwana mama boka bijou ozo kenti mare akoto linga mama ba marraine ozo neti marraine na mwana ko konga marraine makasi ma konga linga marraine monu ba de lixe zala marraine na mwana nga ko seka news zala marraine na mwana nga Molietina, za marraine à moi, konga makima, neti usko muto za boza marraine ya mwana na yo. Imaginez-vous. Imaginez-vous, marraine à mwana yo. O aza même pas na pitié comme mwana na ye moko, muchopo na ye moko. Papa wati ba refula na Congo. Mwana misatu wapi na boka ba social. Botaka vie ya bana ndenge zali. Seigneur te dit que botaka vie ya bana ndenge zali. Bota la vie à bana ndenge zali moko na boko ba social oya mwasi azaki témoin oculaire na kata ndako oya liboso soki ya 25 ans na kata ndako na maboko mbila mama ye moko bakangi obi kesu bakangi da moto ata ba sambisi ndenge ata ba oba na yebite msusu po ana poto ya compliqué balo ya ke oza pa ma mutu to yebite mais mwana koti mabele nana olela mwana wana ka bato a Lyon bata mawa bataillon batoka mama bongo afingaka tongo midi pokwa bombo lela mwana wana parce que ye moko aula mwana na parce que basi bakangi vous comprendre bata WhatsApp bata YouTube bozele appelle les okotanga bozela bata YouTube bozela bokata nous appelle c'est très important bolongwati allô mami allô maman allô. Oui, maman, bonsoir. Bonsoir. Maman, quand tu as du volume. Maman, quand tu as c'est bon? Ouais, c'est bon, mamie. Ouais, na kolobe un peu bien parce que naza tellement grippé. Na bengi na intervenir un peu à propos ya nini oyo zolo ba ya bijou. OK. Bon, on a Lyon, normalement, il ne faut pas même intervenir parce que la fille n'a sollicité, ça fait 17 ans. Na bunda na ye, na kenda na ye tina tribunal. Bijou aya na mboka oyo na dembiso toza batu ya 2000-2001 to ya na mboka oyo. OK. Kota la boye azafi moko mabete. Omoni mutu mususu akozala aza ne baloyenge ne bamobulu na yo ça dépend ya ndenge na ye moko parce que azaki fi atekaka bamakambo na ye ayibaka na bamagasin atekaka bamakaya nayebi te se bomonaki dernièrement awa na TikTok bazozongisa filme moko chaque fois ya bacongolais oyo bayiba oyo basalaka banini ya basheke la fille wana bijou malgré toi azalaki moka komi monene fille wana ah d'accord OK la fille wana bijou ye wana oyo azalaki na mwana oyo pe bakangi mwana na ya moke wana akola normalement mwana il faut akoma na ba 22 ans mwana liboso après aye kobota enzo na lekine ya mwasi
Bon, Bijou alingi kinde vie ya ba, comment je peux dire, vie ya ba zeke kotalisa makambu kokota bandako ya banganga. Bijou akendaka ti babene. Bijou auti okende Kinshasa dernièrement awa série ya covid asala 6 mois. Allô? Oui maman. Ouais, asali 6 mois na Kinshasa, na 6 mois na Kinshasa akenda ti na mboka na bango na Bolobo po aza mongala. Kozonga Bijou azongi esali neti mutu ezosala bien te. Bijou chaque jour asalaka 3-4 live. Kofinga bato donc soki ozaka na lio awa soki Bijou afingi yo te se kozaka na lio te. Biso nyonso oyo azongela kofinga. Bokuta ne na nzela ta bosolaka na ye akosolisa yo te yebaka ndenge amoni ntango azokeselo live mosusu. Ozoyoka? Très bien, maman. Donc bato babandaki kokipe ye te donc on dirait soit asimbaki biloko siko ba retour. Liboma ese yebisa bato ke na TikTok maman zo intervenir na TikTok ya po na ozonga kona. À part wana nano liboso akomaki ke soki aza na ndaku o basani ezokwea na ndaku o eredia misa azobimela ye o bazoyela ye ba livre ya bana maternelle atanga. Donc Bijou akosangisa bato 4-5 mbala moko atutisi bango afingi na ye kaka ndenge kaka omonaki ba video wana. Donc biso nyonso toyebaki déjà ke non mutu na problème comme tel ntango ayaki basi babotolaki bana. Allô maman. Ndako te akendeki kovanda epai ya moninga na ye. Après du coup ndako wana bapesi Bijou te, ndako wana mwana na ye moto azwaki ndako wana. Après bakevanda na mama na ye oyo ya mwasi oyo ya mobali oyo akufi alongwe place azalaki alingaki mama na ye mingi asepeli aya kovanda na mama na ye. Oske ozolandanga? Très bien maman. Abandaki lisusu kobima te, azalaki na mutu te. Bijou na lion azalaki na mutu te, me mutu nyonso ayebi ke no Bijou mutu tobandi otaleka na bafacebook ndenge afingaka bato. Eske eza te ke biloko asimbaki ebandaki koluka makila po mutu ndeti ba oyo biso motema mokuse ndenge azongelaki kofinga wana keno oke koluka yo bobundu mutu moko akufi. Netala ndenge makambo eyaka lobi bato nyonso baza surpris atie mwana mbeli na ndako. Eloko atieli mwana mbeli biso nyonso toyebi yango te, na ndako bazali kaka ye na mwana nde wana ya liboso oyo moko lobi keno moto akoki kopesa biso nini ya bien eza mwana, me mwana pe akangami peut-être eza mpona banini ya bankete. Donc ti ndenge mbila yaki azwaki mwana na bakie na ye akoti koma ti lobi badebranche me mwana asi akufaki na ye. Conseil eza kaka epa bamama bakende mosala. Bakende mosala. Mama siko mwana wa suka wana wa misaka mwana mwasi wa misaka. Ouais, mwana mwasi mwana mobali kaka moko wana kufi. Mais aza na bana 4. Ah d'accord. Mwana moko azaka na Kinshasa. OK. Mwana ya liboso abota azaka na Kinshasa. OK. Donc awa boti bana misato. Mwana ya liboso o mususu awa azana papa na ye pe azalaka o ya mibale papa na bango nde bazongisa. Mwana misato. Papa na za poto Te. Ya mibale na ya misato baza papa moko. Ko ba rifula wana. OK. D'accord. Mwana mwasi asa bota ki wa liboso. Te nana boti te aza plein 22 ans. Même oya kufi falaka kokisa 18 ans na janvier. Nana kokisa ki 18 ans te, mais dans 2 mois quand même mois de janvier alinga kokisa 18 ans. Mwana mobali ka moko wana. D'accord. Oya Kongo pesa mwana mwasi, oya Kongo pe mwana mwasi. Te ya mobali. Teka sa obeza bana 4. Oza na Kongo. Donc ba 2 garçons, mwana mobali 2 garçons 2 filles ouais. Okutu azana Kinshasa koma kotumba ntaba na kapela. Mais mwana mwasi asakani na mbongo awa. Alati ye jogo ye biye, ye le vito ye biye. Soko tali na ba video na ye do ye alataka na ye. Akokai ko bengisa pa même mwana wana te. Kibonga ye leka ki trop. Mais kibonga yango ya ngai te. Biso tozo regrette kutu pona ye te. Il faut la kami bomata ye moko. Ke atika mwana wana azaki na vie ebele liboso na ye. Tandenga ye kolalisa mwana. Siko papa azate, mama azate. Ye pe sikoyo ayokanaka na batu te. Kaka batu wana mutu bakosoki pe. Na poto. Azina ta yaya tele kite mama. Abengisa ata leki te. Nga nasina kende Kinshasa tinda biloko epa baleki na ye avanga na ye to beba. Azana baleki moko kitoko. Atikala ko bengisa ata leki moko te.
atikala kobengisa ata mutu te yango nga nazotuna kaka bato bazalaka awa na lio eza neti nga naza muluba bomuluba nyonso ndeko na nga bato nyonso babima awa biso bandeko na ye abebana na bango nyonso tu bazwa charge ya kotia matanga mpo aza mwana na bango ye aza na moto atiki te awa moto akocontredire aza te aza na moto atiki te awa oyo nyonso bazalaka abandeko na ye babolobo soki balobo soki ya wapi bango to abebana na bango abunda na bango bamama bakende nde mosala vi ya prese eza nango na ntina moko te jor oyo ebimaka na 2022 2023 lelo bamodele mosusu ebima ça sert à quoi omema saki ya jor oza na place ya kolala te mais mama est ce que ye malgré bagriffe na ye wana malgré kolata na ye wana kameme azalaki place moko na bana na ye azalaki place moko na bana na ye le problème ezaki ntango akeki na ye kozonga babimisi ye na ndako so babimisi yo na ndako awa se kofutaka ndako te bien sûr que oui parce que azalaki su na place te ya kovanda ça sert à quoi olatela mbai yabi oza na place ya kotia motu te vedi matanga na soki communauté congolaise ezwa yango te vedi moto akokunda yango azala te c'est ça biso awa na lion toza vraiment na bomoko bakokunda mwana kokundama na ye kote kuna problème eza te parce que na moment oyo c'est que corps mbila moto azwi il faut basala bankete na bango bato bakobima baresponsable mwana bato azali na problème moko te leki na ya mwasi aza malgré to aza na maboko ya baassistance sociale na oyo wana j'espère mpe bakotika ye oyo ya liboso parce que eza kaka mpona bankete kua mwana kokundama na ye akokundama na ye baninga ne baza awa mwana asali eloko moko te yaya mwana asali eloko moko te biso nyonso toza na bana ntango bato mosusu bazoloba ono biso abandaki kobela mutu mbila yebi teki biso abandaki kobela mutu parce que akenda na hôpital bato ya mitu te abandaki kobima te eza nde babiloko na bakomokoma na bamystike na ndako siko ifo koyeba yango biso nyonso tokendaka kisasa pourquoi bato nyonso babiso te soki ovoyage okofuta bie po oke mbusuma yoketala bandeko ye na bolo bwana akende kosani oza kongo kosani nango les places à bando aux hommes qui ont qui vont manquer de basket. Patricie moi na yemoko. Mystique na kati ya ndako biso ko toka ntango azotanga bakombo ari Allô? akoma kofinga kofi azaka na kofi te na kofi ye azaka na mutu